ça la style à prière na pas maman nous ça dans une maman on ensemble maman on va faire ensemble donc c'est à quoi les mina moi comment ils allaient oui ah nzala mboka souti bien ma propose ndinga ngai eh okwela mulimu na yote zoenda tarabi muni bozoenda musu roela mulimu na j'ai été kutasala 40 jours bitumbo tedwe mama no yoyi bien ndenge batele mina nda bino bozolala bozoyi bate ndenge bazotala bafungoli bino miso ndako mais bazo prier faut combat prier sans cesse bible prier sans cesse bon ndena ko lembate prier sans cesse donc bible no bino so bon na ko lembate ah bata ko bonda bon la sala na to bonda pona bino kota mabondeli kota mabalis bata ko bondela prions oh Seigneur okay kota mabondeli mama bitumbo tele mezo ko yeba monter na zo ba no bana ba maman ça vous discuter dans Zambie dans moi ça vous discuter dans Zambie eh il y a tindi pour bon de so pour bon de ça mais bon de la maman côté la maman ça vient dans Zambie il faut bon de la papa il faut bitumba et tele mili bango keba ça va blague on a bateau ça keba oh so kebi ça Zambie tonga donc beta yo donc ça m'a segué dans gaï pour y venir. Lève-toi. Qu'est-ce que je t'avais dit? Papa, bien. Papa, change Goya. Problème bien. Donc ça maman que benga ton petit frère m'a chassé. Bon mais là moi on a déjà comme quoi yo ni quoi? Seigneur. Maman, tu vas avoir bête pour les ta femme on pas dans là. Là. Dis-moi. Qu'est-ce que je t'avais dit? L'heure de l'école, c'est l'heure de l'école. Voilà comment tu es de maigrir. Est-ce que tu comprends ça? Mais les babouches, tu vas manger. Laisse maman, c'est quand elle va mourir dans la prière. T'as le coup, mais quoi? Le monde là ne passer, on a vu, non? Elle passe à sa vitamine, t'es bon. Le coup, mais quoi? C'est ça? Ça, on va aller manger. Laisse porte tes babouches, t'aimes mon papa. Là, t'as quand le fond de c'est comme si Dadia comme n'est qu'au tréchinga. Dadia l'immiscène n'a été malgré ma mignon soana et l'eau Dadia Monique une manière de foot à Nezaka Kolinga Bambanda. Pour nous reconnaître Dadité, Dadia Vanda l'issouté, à Kumaka Kanda, Sokaeka, on a bimé, Sokaeka, on a qu'au la match. Atana Sombi Canal Plus n'a vité Dadita lava match d'Anda, Alinga l'issouté, Dadia comme tout le temps de banda. En plus, c'est comme ça, on est en exprès. Occupé na été oya weba faute de teint ya basi na chemise ala teki oya weba solo parfum ya bana basi déjà pas pour la parfum wana te abimi na solo parfum mususu azongi na solo parfum mususu ma chérie yebisa ma solution eza nini po si tosala ki kutu oya grave talaka likambo wana nakoki osala ngo te mais nasali onka po mobali na nga limbisa nga maparama dadi alimbisi na ngai te eza facile te olimbisa likambo eza kosala likambo te essaye ton Mutango no lingilanga mwasi pesa mututa akangela nenga kanda na boyi tebena esenga na boyi daga kangela nakanda mais mwasi banda yala uza mwasi lokwanga so mobali na komi ko tricher okoyeba ozela kute ba pesa explication be ba komela ngona kaete yo mo comprendre que mobali na ngako vivre parce que ça vertige ça facilite le gars kote biso na mbetu bongo ça facilite chérie asa limbisaki yo alimbisa pete ko pesa omuninga likambo nga na oloba soki komelaki yo ngolo ba bongo te ngabili bana ngolo ba bongo te mota bombanga boma ngolo ba bongo kuna nini nga na oyebisa onde daja lingi mwasi libando zoyebisa nga na bana nakita mutema na okita mutema mutema mwasi libala zaka mutema munene presque maman ba ekiti mabaje lokwa na mwasi libala ta ba elinga mbanda na zolo o daja olakisa nga ngo boye mutalingi jo mbanda zo lakisa ngo boye makanisi na mateza makambo na esinga na kokosela dadi makambo mana kokosela dadi makambo dadi lingi mwasi libanda bakoza pe basi oseka te mena na ebi makambo biso mamba solo eza zuwa te na ebi makambo na oloba na ebi mobali na nga très bien oza mwasi oseka nga mala oseka oti siti koma na komo na yo oyebiso mobali na nga
c'est maintenant on essaie à moi quelque chose bien à ta réponse que nous na manzambe il y a des fois attendre en tirant la maille chose aussi à faire là il va nous ça la bien tu vois moi par rapport à nous il y a na manzambe il y a des fois on nous ça moi batunaka et c'est dernier temps ceux qui pensent insulter batunaka leki na ngai tozali na architecte international bien malongo bien donc tukiko na chantier toujours tala musala téléphone koyi biloko na bino bien display pata bapeli nazomona koyamba sotia boye passe ebi batelefone ao ce n'est que utapetro makengo tatotinanga téléphone na ti même numéro no nazala mote faut compose ndesi na kokima appeli na yo po esalanga ni faut poser ma question tu dis bien on avait un gars qui a des problèmes donc il faut un téléphone biloko na bino baprinte ça crée des problèmes ozokola pena mutu ye molingo benga yo bali botata le monsieur bonhomme. C'est pas grave. La sœur là, c'était encore le nom. Tu es ma parole. Pour que c'est un ensemble à prière. Bon, Yaya, pour la vérité, bref, je ne sais pas. Avant, nous allons parce que ces derniers temps, les jours là, la façon dont on a mené la femme presque, vraiment, c'est ça la vérité. Parce que c'est pour la première fois qu'on a presque dans la réaction à l'attitude naïe, c'est comme si il y a un problème. Naïveté, on était un peu pour cela, mais il m'a rien expliqué. Et j'avais vite compris que tant que ceux qui sont là sur le montant que grand frère là, si il y a un problème, pour quelqu'un expliquer la naïveté, les problèmes, les amis. Vraiment, il y a un côté là qui est ça, il y a un bien dit. Et puis, naïf, ça va chaque fois. Si vous avez un problème à foyer, tu sais bien que ton petit frère a consacré un fin à la prière. Ceci peut-être en a aidé nous dans la prière. Ça m'a été. Ce sont parmi les brefs aux yomobi qui nous amènent au Asala. Ah, la raison. Non, non, non. Bon, le problème, c'est ça. Mon frère, attends, explique où comprendre l'autre. Comment ça? On comprend l'autre. Attends, il va dire expliquer le lobby. C'est mon collègue, je reçois. Tu vas le comprendre, tu cannes. Dans mon événement, on résoudra. Nous avons quelque chose. Il y a des gens qui est en train de déplacement. Oh. Mon tambour, ma tasse ailleurs. Mon vieux, riche à mon tonnerre. Oui, il y a qui a vendu Wana. Même problème. Il a expliqué qui est pour ça. Après, vous avez une solution. Mais grand frère, je pense que la nena m'a dit. Bisona moi, nous sommes tous en écoute. On écoute nous en physique et puis nous en écoute nous en spirituel. Le problème est au faire comprendre là par rapport à ta foi, il a comprendre en monté. So, il y a un truc dans la gêne. Au comme maintenant, pour l'écho à Yemba. Pour l'année, les théâtres et Paulette, il y a un truc. C'est quand même. Tika leki na matika. Na boyo za déjà un truc mais tika. Tika kanga mo na une solution. Kokota no suma kamote. Tika. Sur le gaulé le omeli, moi le rezali pona. On peut t'assumer sur l'autre. Et puis le garment ça ba dim na ngai ba une ka. C'est bon, là, c'est pas grave. On peut t'assumer sur l'autre. C'est que mon frère. Ah oui, qui vont couper ta tête. On a gagné moins de temps, on a la prière alors que ça n'est pas un ça chemise. À hauteur de Dubaï, il y a bien un comme lobby, on a comme pas. On dirait, c'est comme ça on dirait qu'il y a un mois signé. Exotique biso na biso garçon de charme Sims. Babi nanga ba proviser côté ouest Afrique. Kuma papa mtayebisa kingai ke kana ke récupérer biloko na ye ouest Afrique oya me rêver akutana ki no pe na chance. Po bango bazo peta Suisse, bino France. Exotique biso na biso garçon de charme Sims. Non nga nazo vivre na ngai. Na obetolo masolo na nango munango. Femme asala nga mo avantique mais nazo lakisa na ona seke nga na bio. Kata na kata. Shiralinga kayemo kwa yemba. Wayembe laye. Ale kayemo ayemba. Ayembe laye.
lobi ekoyela koyeba te obimaka na ye ye liso ekoyebana kaka nasepana ndeyaka likambo monaka bu telefone vibraka bu mama omoni aza na tona biso mosika mafuta de ya chambre tala kotela boye alexi wana edio sabe po ani ede komi nini yango na ocomprendre tenge nakomi bilanga na yo te nakomi eloko moko ya plaisir mpo na yo eza nini dadi multipliez-vous c'est écrit dans la Bible multipliez-vous yo kasi ne papa ki multipliez-vous multipliez-vous to bana kolona tinongo openga naki na omari na fai na omari na ndako ozobaye pourquoi yo kasi l'air Bible lobi multipliez-vous allez tozwaka ale kende lona mwana wana oloni mutu na ye mato ebibi multipliez-vous eza na banorme nango oyo babaki multipliez-vous biso toza bafruit te même bafourmi so vérifie fourmi bien au moins ndenge bazose multiplier baza na façon na bango même mitiopi baza na façon na bango kota kuna nini yango esilaka te ata tofilme ya yesu esilaka mpe image ematique mpe yaka mpe na fer nini yango esilaka te soyebisaka so na osika omar nini nazoki ndako osika omar nini ete komi nini yango na lembi naokangelo te naokangelo te naoloka yo ozokangela nani ozwi mpe monokwana ofungoli yango neti léopard aza na nzala wana ozoloba na ngai omar c'est quoi na explike ye sikoyo ozokanga pourkoi ngam naluki makambo bino bozosala kaka ngai nasengaki nasala filme ya yesu esila bato oyo nyonso dimanche nyonso vendredi samedi dimanche kota balabala oyo l'église boni ope ya yesu kumama yesu azoya yesu ako yo mutu oloba na ngai etikala kutu makasi kutu soko ye moko azalaki peut-être mabwanga engeza monde entier ya yesu lelo yesu akoya koto mobali na ngai koto kuna yesu noko koto yo ozoloba anglais suis-moi olati rouge oyebi ozosasambla kota kaka na chambre na biso wana tukolabi batya kini makasi kota nazolanda okoyoka eloko na odondo nayebi te pourquoi c'est comporté en tout cas limbisa ye pasteur limbisa nga nde muna yamba po eza ndako na nga doye aza na droit moko te yaoya kotemela moto ya na ndako na nga to moto akota te moto asabo en tout cas limbisa ye papa mwana azalaki mama kana sala limbisa kana moto na nzambe mwana mpe esikaki nga makambo nyonso ndenge abeta ngai abisa ko to kude tete puis akataka bakisi ndeko nono pas kosala suki na ye to adatu ndango alebo ngani na samotema no oisataka kati biloko ne wana biloko akala papa chance donc na bika kobika kidogo bongo futelema na ye mulimo za kubananga bika kenena osala ki bien trop mulimo elobela ko penza papa mulimo misa yana kena na ye abanda biloko wana depuis bomwana mais azonona nango mais problème na eleki mpona yango na te na yaki yaki très important na ye apenza mpona kotika te lobiko nzambe ekufe bebe nalali nzambe alakisinga namoni bakangi yo basimba puis mwana aza kolela mwana nde bakangaki ete mais yo nde namoni bakangi namoni mwana na pembeni aza kolelaka mama okoki kaka boye nzambe mama akete mwana mama akendekeni bakangi moi qui laisse au monde tout le monde petit frère moi elle est na ba famille basangani deux familles ba bomelo te likamza ngo simple ya mukema ba kolonga nzamba ko bikisa kolongisa le pa le mzaka base le pango katolo soko zalaki no wati bana biso ngai yango na ye no sande ni papa kuna mabanga ngo vraiment tika tika ukisata sanza kutomika lokho tsokuya bona swankulu kosata emota dengo swa yonka message na kina yefo masala tude bamutika tsombo kusoma kwa mso babosa na parce que puis et place que les gens on y a des on y a trois voyez
oyo yebisinga ipatele na bonde na mutiko koma pele wana ndoki nani koloba te nalobaka pete mais soki nalobi ngana yo moni alingi priere mutu azofinga priere azofinga priere ngo azofinga bapriere alingi mpe kobala te alingi eloko moko te ka kotemela bapriere eza mpe normal te na kondina eza kona koleseli kanga mosamba eno mavérité na vous ngana sa nzambe ayebiso beli c'est bien ça c'est bien que yo papa na ngai nini likambo nini yango esilaka te komi ya bakweti ya ozonga ba 1 bo ba 2 heures dadi etalinga te dadi so oza mobali afronte ngai mpo nyoko oza lâche ti na niveau oyo oza lâche dadi soza mobali ya solo mobali ya solo atelemaka na nini likambo neti kofuka dadi tikama ya boyo oza lâche yo dadi tikama yo nini na lingi sio kotaka makono na kupanga ngani pele ngoli yanga olie mobile na ngai kokite ngoli yanga ole pena mwana nga okamo okasana oyeba te pele na comprendre sikoyo yango telema ya pasteur leo nyonso tu olingi ba prière te ozokosa kosa ba pasteur ozokosa nga nzoka ne pobi kindokino zana ngo oyebi kindo otama komo na ngati oyebi bana noza pesu yana ote bima pona nga na bibima Puna la soki na asina posa na yote. Mwana mama, usebe likambo ça. Bima. Mota to kombo na makolo na yo. Bima. Nini siko mono. Bima. Komono na kombo. Ngai. Komono na kombo na yo ko. Takisi ko tatu makolo awa. Noko bana na yo. Noko bana na yo. Noko bana. Bani. Oyo yo. Mwana yo ni ngoli ya. Yo kasi na yebi ko ngoli mwana. Ngai pele. Isno simba olinko bala te olinko bote te olinko selo wote na fina ko ni yoli ana mwana ya solo okukanga bima ko mwana ko ni so kende ochaka suma ko no awa tindoki diabu ko bala na yo ko mwana se to te to ya ko dia tande ngai Ces derniers toquines, nous avons dans la tête.
nakimi te naokima pwani nzambe nde aza sika neti eni moto aosalaki tozala oyo toza liboso nakimi nakimi wapo naza na ngai eza kaka bamambo ya ndako ya moko bamisala ya moko kolandela dadi mpona defo sisi retard moyen okesio ekiziza okima pwani. C'est bien ma sœur, mais c'est non il faut une femme nucléaire, tu vois. Mon grand frère, il a un bon bâti sur le sud de l'Ébi. Il est vraiment dans ma montagne, dans la ramette vraiment. Et ça fait du bien, mon long à trois appels, mais à la force dans ma prière. Et puis, il est revenu à Awa, dans un message moi il y a bien concernant grand frère Namadadi. Nalali, nazomona nzambe azotalisanga bakangi basinga epuis basinga wana bakangi azalaki na esika moko boye eza mpe molili, tu vois déjà eza langage moko boye oyo nzambe azolinga atalisa ngai on dirait il est un sang papa. Epuis na ndenge baligotaki basinga azoluka kobelela me maloba na ye ezobima te. Ils ont un langage moko, ils ont vraiment bien dit. Donc, ceux qui n'aillent parce que na moni, ils ont qu'on a cotiqué la mot tenté. Donc, il faut la côte dans la prière pour na pour bunda bitumba oil. Et c'est par là on a préféré na matapenda ngomba mangengenge. Ça aurait dû faire. Nicolo penza couple na biso tozobundisa mama kasi ye moko dadi puis ya dadi vraiment eza bien. Donc barévélation kopesanga ata biso bakosambela nzambe mingi te mais explication nango kaka koyoka ngo ça prouve ke eloko boye ya mabe ezoya nzambe mosusu ndenge ayebi biso yango boye c'est pour ke yo moto osambelaka babaka moto aza makasi basunga baoyo baza forte nzambe ayebi s'il faut appeler ça bon pour soutenir la prière dans un quelque chose d'apprécié pour matangomba pour les gars pour tout dans un des amis il y a un penza où nous avons donné la service et nous avons fait parce que même les colons nous ça biso bien si on donne le check comme ça nous avons la carte de parole ayeba qui mission sunga biso tena na mabongo mpona nzoto tosali konyofola Seulement, ma soeur Biska, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vois déjà nous avons Talisima Boué, c'est donc il faut n'abonder à ma casse. Dans un idée, dans les états, on se voit quelque chose pour nous appeler ma moitié. Dans la maison, nous avons des intercesseurs, et puis ma frère, nous sommes accompagnés pour les plus fort. Et puis, il y a plus de temps pour tirer à la awa, pour vraiment la distraction, tu vois. Et surtout, le monde de la Kuna, en est tapé pour tout le pays, mais on nous a toujours laissé. Parce que tout le monde fallait out à Londres, à Pobika, on lui a fait 150 000 $. Alors, on a les théâtres à Londres. Écoute-moi, s'il vous plaît. Tu parles beaucoup. Écoute-moi, tu parles beaucoup. Papa, moi, je suis défaboué. 100 000 $. Papa, mon ça serait maman pour les terres, il pèse 100 000. Parce que il pèse 100 000. C'est mieux qu'on a pèse 30 000. Pardon? Il y a 30 000. 30 000 $, comment? Landanga pèse Landanga. Verset 30 000, comme pèse 30 000, c'est 30 000, pèse pas d'abord. Ma pèse ma livre, ma commission, pas aucun n'a pas pèsé. Dans mon nom, louche. Mbongo sali, mbongo ça. La casse pèse ça. Il comme un pèse ma c'est 30 côté verset 30 000. On va aller à confondre pas moi c'est à l'élève. Ma communauté 40 000 pas donc ma famille que tu me sais, il y a un libéré. Moto, alors tu connais né, on est très naïf. Ce que c'est nous madame moi. C'est parce que on a venu, ceux qui prient on a 30 000 $ na péché. Aïe, mais c'est 30 000. Ouais. Il y a c'est 30 000, c'est ça maman. Tu peux me caler maman.
Moi, comme je suis là, dans la relation, même si retour est non, il n'y aura pas de retour. Ça dérange pas. Moi, depuis que je suis là, Exactement. deux jours, on a 30 000 $. Et puis, on a pêché 70 000 $. Shalom, maman, shalom. Merci. Yawe ko na tondi na kumto papa pote mama alongi etumba ono ndenge na lotaki na monika alongi yango na ndenge osali eto tindi mutu pote azwa misolo olongole nesiko ko olongile na liwa Seigneur kumisama oya nekiwa zali te yawe. Alléluia, amen. Na boya kibaka makomisina lekota na kati soto na naiba komisina ko mono mbongo yako kita mbongo kende ndam boye yana baki mama fata mbongo ni mobimba 30,000 ya mona bi na boyi ba ni Quel est le pasteur? mbongo ona lopango ti Mama, on va 30 000 pasteur. mama ngai na sali nzamba la singai tala batu bazotika mapango kombie batu bazomona nati ne nzamba tindi pazo ngalongolo na pasi mama bomo inayo sikina lopango pongana soki ngane loko na kuwelawa kayona mwana mwana ona moni weso ya donc so que te pose considérer Mère a insisté pour 30 000. Là-bas, ça 20 000, c'est pas 50 000. Tika communiquer, on tika. Non, s'il vous plaît, j'en termine maintenant. Tika, maman, na yaona mbi, pour ndio na moni kama. Hai na sana problem tena, mundi bitunganisho. Zamba sali naye atindi longo. Zamba boya bulumu ne buite. Zamba sakaka na bakati mo kutozo. Mbona 30,000 nayo. On va placer bien maman vendre. Comme moni ke moite, ya mwana maman moni ngai na sina pesa message mama teki zamba la tsiki. Mais yo moni peut-être que mbongo pour wela mulimo nayo. Aibitenga papa tuki. Atoke ngai mwana bunde tumba ya ngai kuki. Tuki. Zonga pa. Sona mama ngai mwana alikango tena sikuona. Papa, pesa yembo kwa? Mbongo na pesa ye 30. Pesa ye 30,000. Est-ce qu'il moi maman va la pesa ye? Papa, Donc, l'État va un dérangement. Comment tout le temps, mais dernièrement, on a coupé son bon qui est dans la commune pour régulariser ma problème. Nous sommes comme troisième nous. Non, faut que expliquer comment on va supporter la bêtise. Ma chérie, ça va. Ça n'a pas moi, ça n'a pas moi, la personne ne pas installée, la personne ne nous pas officier la cible. Et Fortuna et ça maman Pierrette na zwa ki ba koli atindela ngawana po mikolo ana Belgique te ata Chine il sait que merci au maracépé les Fortuna battu vrai chéri toi ta fait sur la cible Fortuna rappelons et à mon co bisous ya bata fait la cible
Bosina benga akayo moko. Neftali. Abenga akayo moko. Na telefone nange banda wana jamais tikala obela. Mo sengo biba papa ya kati mo chéri na ngai. Beta kabali so. Neftali lo ngai yawa. Nana zemi. Mais ça m'a pité mais là tout banda maman mela era mo ekoli. Mais ça zemi au marti. Sinyambie vile. Apa? Neftali. Hapana. Yo marti ya nani susu. Yo mtu na basi. Ise sio marti. Moi ça comment ça me sisé? Ise un camarade Omar. Non, mais dis pas ça. Nini comme kuna ndenge nini bendo nini. Camarade Omar dadi kitambala te. Akutaka ngai na mwasi na chambre. Oui. Nde alobaki na biso boye tobima na ye po afundanga pa Omarti. Neftali nazalaki na choix te. Ifali nasala yango mpona garder libala na ngai. Mais alobaki si osala mbala moko esili mais ekomi à chaque fois tozosala yango ndomoni nakomi na ziki. Papa ni matatizo. Ukumsika boye ndenge nini. Bapekisi mamba. Napekisi combien de fois na vandi na combien de fois. Combien de fois na vandi na ana pekisi makambo ya kilesbienne je me tika pika. Kilesbienne mama nzoto nyonso za na kana basi. Tendo ko meme yo. Oza femme mariée. Quand le pesa nzoto lokwa otika lokwa de choses va y bale. Faut tika mambo bana baninga msusu basi. Tale le pesa ni. So mani. Kako les kazi mozarenda ko. Kozala na Neftali. Tosali donc na ko tosali ba mo ebele. Omar simba ngai te. Neftali no banda ndenge ni na yake. Omar ozemi na yo. Nende dikamuzuba ya lesbienne. Neftali ezaka mfutuma. Hey! Non. Eza mfutuma te poso pesa kia mfutuma na bandisi na zanga ke biloko po Omar te. Mais combien ils sont na bandisi na pekisi na to kinda tabaki ko sambelela olingi te. To kinda ko sambelo olinga ka tita mukete. Siko lelo solution ni kuza kwa na bazemi na uza na ngwana. Nzambe na ngaya. Ozomona nga mutu ya Neftali. Ozomona nga mutu na kati na ngasi na kufi. Nasa ya okufa Neftali, nasa ya okukusi le pesate. No banda ndenge nini? Neke Omar na zemi ne banda ndenge nini? Kasi forcer attaque. Yo que forcer kana mutu lelo. Kwa nini na forcer ye? Akukaza kwa tukokalikile te. Boko sa woti prématuré. Kasi mambo lukaki. On mi boma na ngai. Nasaba to mizani. Mambo mko meza wana te loko nyoso teza na solution to kozwa solution. Kongo na Yesu Kristo de Nazareth. Amen. Amen. Mama. Tulikamwelea mtu asombaki lopango. Azana besoin ya kokota. Bango donc yo fa ofosa la o libérer awa. Buka nakota. Kuna muni mwanda ko tokutaka na place sombe. Niko na nato banatungana mkoto. Anatana yesi bako mkoto na mwana mtu ya kutamba. Mfaya ko. Papa, nga toboyi te kobima awa za problème te. Tout to somba twana nanu tobongisi te papa. O togeno kota kuna ndenge. Mimi azo pressé pour ça côté maman quand même le cola ça c'est bon mon aïe. Faut ça mon india ko za pemi place sombe. Ko tiata ni ko na tanda bo kota maman. Mimi ko kota na nengo. Mon pe bloc ko misal ba architecte ni mo na bango. Et c'est un yemo fond pas. Sauf que tu vas sur place et ko za bien misal ko ni bango bango. Ko ba traba changer kama so que tu sur place alors bango mo na ka papa makafazo kende. Nanda ko na tanda mvai na bino za premte. C'est rangai. To libérer ko la nzambe ça sungi et puis bosa na place na zepsa yo mama hobi rezo tekele lupango ite kamera babitumbo ezola ndani yango teloko nzamba yede bolongo longo na place bosa na siko yo keno koto no kene kola anu kuna banda kuna longo apo liweza olando mama nga mbala na kati le basu na zepsa yango ande nga nzo bunda bitumba pona kubundula butumo iko na esprit de mort zaliao esprit de mort na metele mimi zaliao hao na lupango longa na soba kapo ngati muna sombia mtu asombe lupango yewana kibonga yanga na intereni na kati na interne ngizande yonde na mwana bolongwa esprit de mort zo yeto sa ngante yo na mwana moko ake alonga na ko linga tele kwa buza mwana na mulimi na teyo na so longolo ndio ni manenge nzamba ngolo so tinda nana banzira pa ko kene mama mena sali tuna leka na yaka kapona ipso longwa atapa tele kwa kende kuna kama ngola ndio kene Na mtoto kaisikita bilo. kanza ngoko to akakamia ta $50 utibo kotu bio tuna kami ukibara moko fui la mort mama fui la mort.
Amen. Ça vous dit ma casse, oui. Où tu l'en vois? Hein? Vous êtes à la heure de combien? 20 heures passées. C'est quoi, Dima? Tu sais que tu as changé. Tu n'es plus la même, Benno. Maman, ouais. Ah bon? Ni appel manqué, ni message que tu m'appelais. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Mais au combien de comportement, pourquoi ça m'a dit, tu n'as reproché le cambois air? Tu n'as reproché le cambois air, maman. Moi, ça m'a mal bébé. Si moi, ça comme mal bébé, défense et défense, là, ce n'est plus clair. Et voilà, tu continues à Koloba. Oso connaît Koloba. Qu'est-ce que c'est possible, Oso te défendre, non? Tu trouves ça normal? Yo, Bandoko, comme à 20 heures, c'était tout un problème pour toi. Même Rita, il y a 30 minutes. Tu trouvais ça un problème que Omaga Koloba. Mais les gens comment déborder? Rita, il y a plus de 5 heures. Benoni, il y a Soukani aux Ulibana. Olingi? Olingi vie? Olingi liberté? Olingi vivre vie na yo? Te yep sanka na lingi vie ma vie. Tu veux vivre ta vie? Eh, moi je t'ai pas Nem so bien, il y a force, il y a vrai chéri qui ne le fait pas se condamner. Moi, je t'embête. Ah, tu as ma femme. Oh. Baby. Maman n'a pas eu Benno. Regarde. Mais laisse-moi te dire, non, que ça va tout mon qui va le voir. Et ton cache, mon mère, bête à la cao, bête à tout crochet, mais oui. Mais la bonne nouvelle, le c'est cao. Très intelligent, professeur d'université. Mais en pourtant, ça peut nous dire. Mario et Biomar, nous allons expérimenter. Une expérience, nous sommes vite au sali. Poti lioto chaba basi na bandako yo yebi ni to salite nduru nini na zuite vadio ni na bimi na été ya mne ya pembe ya miki ya couleur nyonso Oui, c'est le rôle banné mon frère. azo souffrir c'est tout mina na ba parce qu'il veut Jésus Je n'y crois nous avons besoin de normalement indifférence nous devons respecter en tout. Je la trouve pire, n'est-ce pas je suis bien dans ma vie, je suis bien dans banda. Mais vraiment des fois, obima, cause on va être tardif. Où l'on va à répondre lui. Azon monsieur le paiement. Oui, oui. Dans ce matin, na salani, na salani. Mon frère, on est dans la vie. La bolingo. Il y a une confiance et ça m'a su confiance. On est quand il a moi sur ma bébé. Après ce qu'il y a ça, on a trompé au pénal. On est quand il a moi sur ma bébé. Parfois, dernièrement, Aya qui n'a pas que pas bazo solana madame, téléphone n'est chargé. On peut peut-être aux yeux au canissé ma bête. Donc on n'a pas pensé à ma bête.
pesaka mwasi confiance na bolongelo keleki confiance ezate Maman va français aujourd'hui. La confiance ne suit pas. Mais je n'arrive même plus à vous contrôler. Non, contrôler tes azar poussé. Car basi na biso ndenge bazana ba ko tromper biso jamais. Jamais. Parce que baza basi moko bazana maturité. Ako luka libanda poisonnier. Eloko nini ya ko soko alingi ayemba. Soko alingi oyembela. Eloko nini ya ko luka libanda. L'argent azana ngo. Eloko nini basi batonda. Nakona. Moi, ça est capable de me les autres bêtes, il y a des choses soit disant sur la blamba libanda parce que yo vend des autres informations et personne m'a bien libanda. Et voilà au cancela il y a médel loin pas mais il y en a le colo comprend qu'il y a médel là bas c'est qui basi va très dans je te dis mon frère comme là bas c'est mon noté eh ya na komela moi ça zo là mbali mbule zo beta zo là mbali kuna chéri nini chéri ça va mais njoka chazo so là kuna mabezo sama na mbali il y a médel loin bas mais il y a biwe ya bisuti Moinanga lokola mwasi azemie
pasi mokolo kobota abosani pasi nyonso ye amonaki ye mokolo kosalelanga ekozala neti ndoto oublie les événements passés, tu feras les chemins dans les déserts, tu oublieras la souffrance de ton enfance, il te bénira. Même les collines, les montagnes, rien ne se tiendra devant toi, car tu es un vainqueur, bien-aimé. Oyo lobi nani akokana, oyo kangi nani akofungola, nalapinele nakosimba bilaka, bien-aimé. Lokola yo kasalite, zamba bikama, akama bilele, osalela ngai, nakumisiyo, soki Yesu te, ngai oyo, nena soka wapi, na mokili oyo. Zamba bikama, akama bilele, osalela ngai, nakumisiyo, soki Yesu te, ngai oyo, nena soka wapi, na mokili oyo. Tata milolo 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 baninga na ngai tango nyonso se na banganda kasi ngai tango nyonso kaka na iglesia koluka elongi na nkolo. C'est lui mon créateur. Alléluia. Umela na Yesu tango nyonso bien-aimé. Kosila mokolo nini Nzambe na ngai yanga penzole kosila kotanga mokolo nini ya Yesu naluki yo bisika nyonso na balosambo bieno eza te naluka yo wapi Yesu na ngai ngai oyo nalela nani Nzambe na ngai naleli mpe mingi nabondeli mpe mingi napesi mpe mingi binanga mwana ezobonga te. Sembula loboko ya Yesu sembula loboko omona nakomi kobanga na ngai naluka yo wapi Yesu na ngai ngai oyo nayela nani Nzambe na ngai papa bali nyonso basala bolamu kolanzama makomi ozanga kobosana bango te.
me ozanga te kobosana bolamu ya mosali na yo le docteur David Indie awa na se na moi. Olobi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oyanga repos ezawapi Yesu pesanga repos. Kulia na pasi yaya pesanga repos. Olata na pasi Yesu pesanga repos. Aje pusani bandeko pesanga repos. Sambelanga belelio lokola batime pembeni na nzela kape na belelio na mongongo ya kolela nalongwe pembeni na nzela na ye na nzela yokangai ozawa pe yepo wanzambi wa butunge kandi wani chilobe dekompala kwebe temwe bachintu cha mutwe temwanga chintu cha mutwe wachinchishoto wachimakenga nukumoyo wanembeya lwagwe 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 baninga basupala kakaka loboko na litama yanga libaleza wapye yesue baninga babote bane yanga bana baza wapyo yaya nanga dongola soni nanga yawe nanga papa yonde mobonisa mitema oyelela minge nayebi oza na makoki nzambe nanga kausa bapota mitema Yesu loba seli loba moko